Ou tu veux pas? Dès la star congolaise, autrement dit, maman, le pango na Canada, appellation bien contrôlée. Baya moi si awa tozale lo na taba. Dongo dongo. Awa eza ba oignon na nikaki déjà. Awa eza tomati, awa eza dongo dongo. Na olamba ngo penza na ndenge ya ba ivoirien. Olie na tia ngo ba nini eza te pe na otia oyo. Ezaka kitoko makasi. Donc awa toza na taba na biso. Toza na taba na biso. Awa toza na taba. Na otia ngo na njungwa munene parce que ekota dongo dongo. Awa il faut vraiment taba elemba pe makasi te elemba pe makasi te ndenge tolingaka wana. Mwa taba ezaka obendi penya musuni be pa. Donc voilà. Il faut vraiment bimisa. Et si la maille après bimisa mafuta. Vous comprenez? Taba na biso yango wana. Il faut bimisa maille et si la vraiment mafuta. Lelo toza na bino kana ndenga ntaba. Lelo ntaba. Lelo ntaba. Ndenga kana lobaki na bino. Lelo tosala ntaba. Tosala ntaba. Batu nyonso ba olinga bayeba kolamba ntaba. Biso ba Swahili ba topoke nyonso. Ba Congo bayeba kolamba te. Bolimbisanga. Nana crevette nanga. Nana dongo déjà na sina niki yango yo. Naza na dongo oyo. Na kati yango ka na kati. Siko naza na daba nanga il faut lemba parce que père rolia. Nga lamba biloko mobile nanga liaka. To ana oignon déjà eza mixé. Kuna eza tomate na ba poivron. Donc yango wana. Bon, tozoya. Awa na otokisa ntaba na ngai. Ntaba. Nazo tokisa ntaba na nga. Nzungu na kolambela yango wana. Na otokisa ntaba. Il faut lemba vraiment. Naza na dongo. Naza na dongo nazo mixer yango. Dongo pe ya ndambu yango wana. Na pe na crevette ya mobesu non cru. Naza na nini yango wana babenga oni. Na nikaki na mixaki tomate na ba poivron na mixaki ba matungulu. Donc na sai penje loko mo ya mingi te. Donc voilà. Il faut rechoisir à la propre. Nazoya. To lamba ya to bandi musala. Merci beaucoup la marraine à Tatou. La marraine à Tatou, merci beaucoup. Dikina TV de moi-même. Merci Raissa Pindi, yaba pindologue. Moi, c'est bato andele. Merci beaucoup na bato tout bazo soutenir biso. Bazo soutenir nga surtout pour na chaîne nga. Coach ma solo ya Jonas c'est coach. Babi ingénieur. Lukuta ya modèle oyo ya. Lokuta ya modèle oyo mama. Ba mama bazaka lokuta nde makasi boye. Nzambi wani. Mlada noise. Olobio cuisine na yeza molili. Yaya mundela. Yo moni yango boîte de nuit. Boîte de nuit kutu basala ka biloko. Bazo sala biloko kuna bazo balingaka nini te molili nde balingaka. Boîte de nuit. Mobile nanga zaka mundele yaya. Ana tina totiele projecteur na kati ya ndako. Mobali nanga c'est mundele. Vrai mundele. Mobile nanga zaka mundele la danoise. Mobile nanga za mundele. Cuisine na yona cuisine nanga yi. Mobile azalaka te po contempler. Nana ko contempler ba cuisine na yo wana otia ba flele bele ba njete wana. Esther de la grâce de moi-même. Merci beaucoup Myriam, merci beaucoup Siarandaya, merci beaucoup na batutu Nazoya live. Bo s'abonner, bo zo ba téléphone na bana bo s'abonner et belema massivement. Nazoya batutu bazo soutenir nga vraiment lolo beauté de moi Siarandaya, Myriam, merci batutu boza vraiment ebele. Mais na lingi na pesa message. Quel est censé? Tika ko tia photo na nga na miniature. Tika ko tia photo na nga na miniature parce que oyebi importance ya miniature très bien. Tant on a obtenu le copyright. Pour YouTube so obtenu copyright et que kosi. YouTube alingaka bongo te. Tant on obtenu copyright il faut la vraie photo ya miniature koso.
Photo ya miniature, tika kotia photo na nga. Tika kotia photo na ngai. Nga nazaka nde so na sisi nde na tie photo na ndenga miniature, mais oya kosala boye ozozwanga elongi na nga. Tika kotia photo na nga. La marena, pekisa kamadi na yo, pona moi ki bokomi trop serré. O pekisa ye. Ah, sikoyo, namoni tabananga, en tout cas elembi déjà. Nani susu ne eloko kosala ate. Nazo longolango awa. Nazo longolango awa. Nazo kalinga. Nazo sala moi sauce moi muke kaka. Nazo comprendre, nabi bien ana crevette nanga. Ana dongo nanga ya mibimba. Ana oignon nanga. Nanika ki déjà. Ana tomate na poivron. Awa naza na dongo nanga na mixer yango très bien. Dongo nanga yango na mixer yango très bien. Vous na longolango pour bato nyonso ba monango. Donc voilà, pour ezoko combré ndako pamba. Donc voilà. Awa na eloko loba isouti. Donc et les choses pe so ezapé et simbi côté nyonso be. Donc awa on va de la bino tabana dongo. Na bien ba ingrédients yango. Tomate mbuma na poivron, dongo ya mibimba, oignon mixé, dongo ya all. Voilà. Juste pour vous signaler que ce que so niki déjà dongo boy. T'as pas besoin à kotia bicarbonate. Et on a sensité. Parce que dongo déjà tant on niki en obo. Et zo ko soigner pe ba. Ils a déjà mixé, ils a depuis le côté de bicarbonate. Donc voilà. Vous comprenez? Voilà. Asko nazotia ba épice nanga. Épice nanga na linga ko chango boy. O eza bandembi eba nini ba binga ngoni. Keba na téléphone pembe na moto yaya. Keba na téléphone. Téléphone pembe na moto ezaka très dangereux. Téléphone na moto eza très dangereux. Tokeba. Yango zomona ona braza baziki e. Na nani baziki e. Oza na besoin te otia nyonso. Nga sala ka sauce nanga boye. Nalingi te. Na yoka kakanda so nazo lamba. Bozela. So nazo lamba na linga te ba salite koya. Il faut ko zaka na morse na ni babenga ngo geni. Biso bato hotel to yebi. Babenga ngo geni. Faut toujours ko zalaka nango. Na ndako. No lingi te kalinga mami no sa sauce moko ezala zei yango. No chango après. Donc nazo sala ngo ka boy. Vous à concentrer. Pour tolamba biloko na biso bien. D'accord? Merci beaucoup. Anazana dongo nanga na mixé yango. Anana dongo nanga na mibimba. Anana tomate nanga mbuma na babenga ngoni. Na poivron. Anana matungulu nanga na kataki. Kobosa na te. Alo no la bango ala babenga mboka ngoko nani. À l'ivoirienne. À l'ivoirienne. Mboka ngo pezaka ndenge ko benga ngo. Donc voilà. Voilà. La danaze alobi ndako na ye ezalaka molili. La danaze yo zwa ndako lokola nga. Nga zo lobi na bongisa ndako dans 2 jours. Bongisi na ngango.